Nous n'encourageons pas les bêtises à l'église. Bobi misanga na côté wana. Je n'encourage pas les gens à faire le mal. Non. Mais le problème d'Angeza Boye Bakango, ça peut arriver à tout le monde. Nakidi baboyo kama na muto respectaka mingi omoni sextap na yo osani. Okotika nzambe po ya kwei. Ba musala nyoso lo ba papa ba évêque muku na basana mboko oyo. Toko bossa na ngoli kola erreur muke wana. Est-ce que ça mutoko yebisete que non papa nzamba lingi bote pa bongol na ye pe azongeli musala na ye. Église alelo kombo nango koyi batiki yo na comprendre te. Ça veut dire mutoka koyi bo tout monde le boulou pe na malam malam bodindise sou bien beaucoup ndé malam. Ce n'est pas bon. OK. C'est lango trop na yeb sabino. Na mayelo nga na zango lelo. Bo zango trop. Teyama. Totema déjà pour nzamba yebi ndene azongisa. Ya la zota taba ndeko ba koyi lelo. O tozo seka lelo. Toko bossa na ba valeur na bango te likwa ba petites erreurs. L'évêque général Denis Lessi Mbio Nzondo Liseke Babola, j'aime ça. C'est mieux papa ozonga na TV ou bandal sous côté ya kaka. Nengo zaki o prophétiser. Option yozui ça te réduit yomokonano et ça réduit tous tes frères. Ba pasteur Nyon soit Congo na yebisa yo solo usali na nzambe valeur eza sauté. Ba komo mona bino lokola bosala na bino ba boutique musala na bino ka koluka mbonga ba président pour boliaka. On va d'abord régler mon makamike. Ce que zaki bo pengwaki. Église yeba kite ke bo pengwaki. Mokolo bokenda pa jikaka kozwa mbongo. Biso ozala kite. Tango bozo kabulango bino mo boliaki. Siko église et quoi victime ko yeba ba vérité pour église sali nini. Pas nga Denis Lessi. Pardon vraiment na osengo pardon. Tolobi trop na TV bolimbisi toloba les sous tepo biso za na cité. Ma mutozo yo ka mwana lo bango na TV wa ezate mutayiba ki na ndenge mo boye e ka moni yo o divorcé bon aiba bien ka iba raison te moni mutu muso wa kango ka wana lo ko divorcé na olinge souté. Je n'ai pas voulu na ganga et pas na batu bon moni ngai na na raison eza faute na ngai te na ko yebisa ngo nani po na sala ki ngo na nani lokola nzambe mutayibi nga malamu koleka je préfère me taire na zela nzambe afutanga oya kani ya kopesa ngai ndaki nie na baki na obujete na osala pe chantage te na kokota pe na répondre pe mutute na boya ki ba caméra na boya ki ba micro nyonso concernant divorce na ngai. C'est vrai que mais là on a oyebi sabino na kombo ya Yesu ya lola eza na ngote nyonso alobaki wana eza ya solo solo mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de Téléloa sur le Libiso Marambéa. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa siga, il y a ma maman, donc total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambo. Pour ba news à l'élo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier. A Elbiso, Victoria TV. Donc, à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble, quoi. Total, Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc, ils sont tous abonnés massivement. Dans une idéologie européenne, Botondana. Bobolanda va faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na bango, c'est JB Kumaluta, les pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la Nenga Ilusa. Amen. Vous comptez parmi nous, c'est ça notre fierté, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria, à travers votre émission Micro Libre avec la vôtre, Jemima Ibel et les gros bébés de la presse congolaise. Alors aujourd'hui sur ce plateau, je ne serai pas seul. Je vais m'entretenir avec le frère José Nzita que vous aimez tant, hein, frère Oyo, Nabanzembo Nayo, senti inspiration. Makambe Bele Bele. Alors vous m'avez dit gros bébé Yamile sur José Nzita, to comprendre Makambe Bele. Alors je suis avec lui aujourd'hui. Je dis d'abord merci beaucoup à la prise de vue, hein, donc qui est chapeautée par Guy Soloy, et aussi merci beaucoup à mon monteur d'Arcel Izepine, ma partenaire, pour que Moussala et les canaux vraiment bien là, je pour dire merci
à Ado Senga Maître Sengi depuis la Suisse. Merci beaucoup à Maman Yvette Zombi à la japonaise depuis Londres. Merci à Maman Belgique 2, Maman Belgique 4. Merci Mamie Dai depuis l'Anvers. Batutu Bolingaka Jemima Idele. Je suis là avec le frère José Nditabo Bongama parce que dans cette émission, il y a à boire et à manger. Déjà, Fungolanga n'a invité cette station au boss de cette chaîne, JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Voilà, frère José Ndita, bonjour. Bonjour, le gros bébé de la presse. Voilà, bonne santé. Santé, ndengozomona, nzamba la grâce, tout l'amour qui bien. Vraiment, il y a un des arts pour nabiso, le quoi richesse, mon coco, le kaba richesse, tout. Parce que on a coupé ça yo et au cours de biloko tous nango mais ceux qui santé za bien té ogoli ango malamte bako kabelo babi banda lelo to kabelio hôtel de fleuve comme yayo banda le joango comme yayo babi de la presse ya bien de gros bébé de la presse to kabelio hôtel du fleuve mais ba kabelo hôtel du fleuve santé bien té ozo bela yoka kukonda yoka kulala la kali kwa bambeto hôtel du fleuve ngo esala yo nini. Mais na cause un hôtel de fleuve, parce que na capacité à kobima okende luka. Vous assure qu'il y a tous huit lobby au sani. Et ça peut moins espoir. Donc nous autres makasi cause la bonne santé bébé de la presse et ça itoko. Voilà, frère Jenedita tant ba dotanga ba frère Matou Samuel, ba frère Denis Ngonde, yopo yokoya, si photo ba tant nzamba benga ki po banda ko salela. Exactement ça qui na ba âge ni lolo ba année ni. Ngata nzamba benga ngana salela ye na musique to ko salela ye ko salela ye na musique ko yemba parce que ko to yebi na ko yemba ouais ko salela ye na zalaka izalaka na 1990 na 1990 nde na kota ki scope na de plein pe na makambo nzambe mais na salaki que moi tant na ko sala moi chute moko amuke salamaka entre 1990 et 1992 na zalaka na kati na église koyemba mais ezaka na koyemba musique o ya populaire et après na 1993 dina ko appelle la décision ya ko tika lisu nzambe te et banda wana ti lelo na sali 27 ans. Parce que yo za la promotion ba sima ba Deningo na ba Matou Samuel de Ningo de Bisonde. Non de bino na banani. Ba Sœur Lombongo ba nani ba frère Moïse Matuta. Charles Mbaye ba za avant biso. On a ba vieux ba Moïse Matuta ba ekoya ba nani Emenkano za série ba Matou. Ya banda mo avant. Et mekano bari non vumbi bangonde seri wana ana ba edo bumba biso to yoko na fima bango donc biso to ko sa génération ba lombongo ba biso ba nani ba Moïse Matuta banani suna kozwa banani susu ba kozwa ba seri wana ba biso wana ka ba seri na biso après ba yeko ya simana biso wa ba Bali Bambi ba Michel Bakenda banani ba yeko ya Pasteur Moïse. Pasteur Moïse Mbi, oui bien sûr, bango pe baye mais baye na sima na biso. Baye na sima na biso to bandaki déjà avant bango. Voilà, merci beaucoup là, c'était beau comprendre ton oyo sala que le frère José Ndita Nzamba benga asala biso asala Nzambe. Par rapport tamulayi aux qui tamulayi au bungi même na marché ya banzembo tout ça auto comme téléphone takendaki wap. C'était dû à quoi disparition wana? Parfois on a dévolé. Disparition ça a été au bungi pour zanginzemba koyemba biso to bana Nzambe. Il y a des choses que le Seigneur nous soumet à la discipline nous Nzamba ko soumettre na bivana. Tu vois? Donc ça la raté biso moko poka o kanyon ngo yemba bona na yemba langa o bimo yembité. Biso za na muto akordona biso. Eza na Nzamba pesa biso ordre. Yango mona tango zo bimisa nzembo il faut écouter na ba préoccupation ya bato. C'est-à-dire message Nzamba pesa il faut écouter na ba donner moko. Ba problème moko oyo bato na cité ba oluka tangu mutakoyo kangwa lobi amen o pena ko ayembeli ka ngai au moins biloko ngo eyaka mingi c'est biloko wana nde yango Nzamba tindaka obomba nzembo ekutana na ba problème ba bato pour pesa ba solution. Donc je crois na koloba kozanga na ngai na ko bunga na ngai eza makambo mwa mingi
ebandaki d'ordre fi yanga moko ekoti d'ordre ya makambo ya kozela ya nzambe eti lelo nkolo asali ke bon apesa ordre bon fungwama lisusu afungwami ezalaki kwa te ke no bapa ya bayembi mosusu oyo babeta bana nzambe libakuna bakosalaka badivorce mpona bato to bayebi ke le frère Emeka nous pasala badivorce bato bayebi ke pasteur Mukuna asala badivorce yo mpe ezalaki dû en quoi yo te mo divorce esaki ozonga no oluka no nzambe so bien sincèrement nyonso oyelaki biso wana ezalaki mpe moko ya bafrein tokoloba te ke toko épargner nango no ezalaki mpe moko ya bafrein parce que ntango moto ayebaki na ndenge moko boye eka moni yo odivorce bon ayeba bien kayeba raison te omoni moto mosusu akokangoka wana lokwa adivorce na kolinga esu te lokwa asi aboya na kabwani na ye donc toza mpe sense kaka te ya koexplikaka bato elekaki ndenge nini nga mpe na nakokaka te nayesaki nzambe zala avocat na nga loba kaka yo moko nayebi te ça prendra combien de temps so bakoboya nga pendant 15 ans zala na nga na 15 ans wana so bakoboya nga pendant 5 ans bombanga kaka pendant 5 ans je n'ai pas voulu na ganga epai na bato bomoni ngai na raison eza faute na ngai te nakoyebisa yango nani mpo nasalaki yango na nani lokola nzambe moto ayebi nga malamu koleka je préfère me taire nazela nzambe afutanga oyo akani ya kopesa ngai donc yango navandaki nie na baki na obouge te na osala pe chantage te na kokota pe na répondre pe mutu te na boyaki ba caméra na boyaki ba micro nyonso concernant divorce na ngai c'est vrai que mon ex-femme alobaki mingi na aloba mais loko na oyebisa bino na kombo ya Yesu ya lola eza nango te nyonso alobaki wana eza ya solo ndambu eza ya solo ekokoza ya pe ya solo mosusu ezaki pe ya solo mpo eza nakoza na 100% na raison kaka te mwa bafaute na ngai mpe ezalaki mais nazoyebi so 75% so nabi 75% seke 25 nde ezalaki ya makambo ya solo alobaki alobaki non fois je nita kolinga baser makindumba wana ezalaki ya solo na kombo ya nzambe na kati ya groupe na ngai natika kolinga mwasi te oui mwasi moko te natika kolinga na groupe na ngai oyo nalinga na bima na ye baza bango nyonso bazotala ngai na mosusu bana poto batémoigner ata mpo na ngai papa na bango je n'ai jamais aimé une fille dans mon orchestre non et je n'ai jamais été ndumba nakokaka mpe kolinga basi mibale misato te nakokaka te. Voilà, donc cette émission est suivie partout dans le monde. Hein. Donc là, j'en profite pour dire merci à François Mambi, FM depuis Paris, à Dadi Mabi Mokona Mombele, toujours à Paris. Voilà, Tozo Kobaka Kanav, les frères José Ndita Kalizala Katangozo Mabanzembo. Au senti une inspiration qui était au yopina ça vient de Dieu net ba yo nzemo na ngai moseka kanganga photo senti que ate londe na bo nba kanganga photo et le bino comme mutu et donc ça ba espoir mais lelo otala bande kolon so ça ba nzemo botela bi nzemo ezenka bata kuma Marie Jeanne bata kuma Marie José peut ça sens nzemo senti ayembeli sot bolingo moko boy rythme ya rumba ka ya mokili magi bino to bosala ka ba instrument moko na studio mais on senti que thème inspiration to senti yango soute c'est dû à quoi et bien les basango la sentiment ba monanga kaka appelle les alango te ou bien c'est quoi bon on a avocat ya malheur pour na bande côté mais là on a koloba boye ce qui bino boyo juger yango ndengo wana et comme déjà c'est un acquis zelo kwa otala roboka lis kotala et pourquoi ça hein? Donc ce qui déjà peuple nzambe bakomi kotala biso kolobala biso banzembo ngo neti ezopesa lisute siko biso bana nzambe faut ko tozonga kat na biso toyeba pourquoi banzembo tozosala ezomema bato lisute na salite yango nde siko ekopesa biso sikoyo epesa biso mayele poto loka to raisonner toyeba nini tokosala poto bongisa ngo bo biloko mususu ya ba voler mibale tu chantes pour le Seigneur c'est bon. Mais Dieu t'a appelé pour ce service, pour une interrogation. Ah ben oui. Hein. Oui. Au moins deux autres là, patron n'a eu. Les deux sont moi problème nanda ko 50 mois décembre au boy. À Talio, habité au Nanga Nord, atindi. Pour ça mutu moko patron nomina yebi été. Mais il y a yepé alobio yé pas au sala. Mais bangaja été. Au senga panani. Azangi muta usenga ba mwanza mbepeza ndengwana nkolo soka bengi yo il faut yemo kwa benga yo pour osalela yo musala ezana bato bele mingi ba parachité par jalousie par envie par bato watindi ye c'est-à-dire ayebi ne koyemba mais
azana grâce ya kozala leader te sikoyo amoni kaka ba leader baoza balar trop loka ngape na koma vous comprenez OK bakoma kate na musala nzambe bakoma kate kandi oza bobona nkoma na journaliste communauté mais na musala nzambe basengaka autorisation nzambe est-ce que je peux est-ce que nako sala nzambe ye moko ko révéler bat ba pembe na yo ka benga yo na musala wana oyebiso nzambe bengi yo omona makambo facile moko bien que bakombe ko zanango mais osentir ka opeso makasi akopeso makasi d'abord ya ko supporter omoni pia kamo ko ya ba désormais ko ya ba difficulté ko ya apeso na makasi o supporter opengwate parce que ya zo préparer yo pour na makambo minene siko bato nzambe benga te bako capacité ça dit tant passer yé et continuer ça bisa sala pour mutazo protéger yete azana coach te o biso coach na biso za Saint-Esprit mulu mo centre soka bengi yo yé moko ko coach yo ya omoni babilo mususu bato ozo azui ozo na yo nzembo moko mutu moko yemba ki ozo kopineti ye tango yembango sincèrement kozala na impact te et loko nzamba bengi apesa yo et puis ça impacte pas na bato et puis deuxièmement ma sœur na betolo révélation moko omoni loko yo yebi et salameli yo tango zo betela ngango obi ke tanga nazo yo kango e mema pe na makanisi nanga eko kenanga mona na ko tikala babenga ngo discours direct yo oui au vuti net supposons au vanda ko ta victoire siko komi na victoire boye omoni accident mo salami maman mo azaki ko mutuka ko yika mutu ekatani siko batu ba ulila mama mutu yo po yo mama aussi mutu bina o kesute ko sa émission na ko mine émotion mutu ango suke baluke zo bana kufi na bikite na kufite mutu ango eke tourner bongo na pesa exemple o mingi siko yo ki passe ndenge mutu wane so kendo lo babongo obina olia sumbiste o yesu ko pa na ngai oui c'est frère José na retard pour maman na kutana na victoire maman moko pena katani mutu boye mbali boso na mona loko ndengwana mbala mona na place na yo pemba monini mais il faut quitter parce que tango yebisa ngango tango mayamiso yebi manga pe na ko risquer mba mona bandolela parce que message na yo est direct ça veut yo muto vivre ngo siko zo yebisa ngo mutu tango yebisa ngo mutu ala akokota na mawa oyo ozanango ozo mona ozo transmettre sikoyo eloko yo yebi epa ya mutu mais sikoyo ka mutu babenga epa nzambe tazaka ndeni mutu yo ayoki masolo a balabala nga ya deuxième personne na yoki solo na kebete la troisième personne tout cas journaliste mo yakina nda kuna na tongo yo ka makamba beteli ngai mama moko no victoire pena kufi mutu zo kendo baluke zo lo basiko yo ka batu batunanga yo zalaki o tete yem ta beteli ngabia kino yo kine koma makambe bele ba bakisa makambe bele sikoyo poa oyo nga na zwa kitango za koyebisa nga bango bazwa ndenge mona ngate omoni ekomi discours indirect okomi kosala pont non so le message ce que zo koma ekomi troisième personnage ezarasu na nguya penza te yango moni batu so nzamba bengi ete akoma koyoka makambo koyoka ola yoke pa nzambe ayebisa batu ya zo yoke pa batu asangisi asali mwa kizoba na ye apesi batu so tango zo pesa batu message oyo yo moko vivre te oyo nzamba pesi yo te oyo za na conviction te tu crois ko big sa mutu jamais ata mutu akobela yembi yango mona malade ezosila te mais ba message oyo kapena ke nzambe nanga kotika ngai te na maboko ya banguna nanga nzembo oyo ebikisa ya bato ya dega ya dega otati mutu mususu akike aza na hôpital penza balingi ba opérer ye ayisi nzambe na ngai oko sentir ka guérison ndumba ke no tala mon hôpital ba checker boye opération elimwe docteur akamwa bi yo eke wapi na mona ki mio mawa mio melimwe po nini e pe mamine loko eza na molimo wa nzambe et puis tango ya yembi yango troisième personne te muta yembeli ngamo muna yembeli na zui wapi uti mamoli kolo bible lobi nzambe tanga benga biso akende ko préparer biso
soki o matana na conseil ya nzambe te okoyeba ba secret ya nzambe te. Il faut nzambe préparer yo asala yo serviteur na ye po akopesa yo ba capacité ya ko convaincre na yango mutema ya mutu ndeko na ngai. Mais ce qui a bengi yote, message nos oyemba, et qu'on convaincre mutema te, ce n'est pas nous qui convaincons les cœurs, c'est le Saint-Esprit. Donc quand ngouya ya moli mo santo wana, ndeko pénétrer mutema ya mutu, mutabi bandalo na tikili sumu. Oita na imagi nzembo toguma meli kombo nayo na kombo a Yesu na otatola. Fille moko combattante na Paris. Grande combattante abagi na ngai na bomba kombo na ngai. Abongoli motema aza sous combattant te. Oh nazo ebiso. Abengi ngabi na frère José. Na tiki ki combattant. Na tiki makambo mabe. Nzembo na yoyo. Nzambe aotalanga likolo. Na oloba na TV na musala nzambe. Na yoka malili na nzoto. Combattante a tiki ki combattant. Abongoli motema bi na tiki. Ya comprendre que mokonzi milimo na mbomo na biso et nzambe. Dieu peut faire tout. Yé muta commandera milimo nyonso. Nzambe so nga boma mutu na 2 minutes a boma yo. To bunda po anini. Le Seigneur connaît tout. Il a mis soit libre résolution et mokabi je ne suis plus combattante au nom de Jésus na komi mwana nzambe. Na yebisi yo na yo kelengi na motema. Tango zo le bango ba combattant su ba hotel ba ah dans ce qui ça là ba combattant to bunda pour la Congo dans ezala lisumu za mabe non alobi ngote pona ba valeur ya kitoko pour ça ba combattant ba valeur bazalité ba combattant musu bazo bunda pona ba valeur bazali et ba combattant musu ba pona anti valeur baza aza combattant mais asala makambo mabe. Ça veut dire il ne combat pas pour le pays, il a un objectif musu na sima et ça na ba combattant ebelende ngwana. Moi j'ai lu l'initiative ba combattant batokola wayambo banani natanga bakombola bango wao Roger les combattants ba iso ba wayambo ba pikla o senti que ana position na ye ba changeaka te ozombola ba combattant wana ato yeli mbongo ko pikle so dit a combattant te pona la a combattant te po pese mbongo a combattant po zo position na ye a occupé pe binote nyonso bolingi bo sala ye voilà ozomona mutu moko ndima andima toka to bomanga bosa nini pona mboka na ngai voilà mais ça ba combattant musu ba kota ki wana za ba combattant lokwa bango te ba kota ki na ba intérêt ko zo mukanda intérêt ko sala boye makambo ebele bomba mina kati wana soki mutabi abongoli mutema seka ibelo kwa za ko sala ayebi ke na zaki combattant mais vraiment pas omoni donc eza biloko mususu nzambe ayebi kosola na bato donc yango omoni na ngaki na yebisa yo que un bon chrétien musicien chrétien bien chrétien musicien azala inspiré alors inspiration eza monde ya nzambe alors pose à la inspirer faut coopérer na nzambe faut zala o nzambe aponi pour opesa biloko o nzambe apesio. Voilà. Mikolo nyonso na ba émission on dit makamususu ya kaleba na ko choquer ba ndolo ba pona yo okomboza siko occasion ya koloba ngo tout haut sans kobanga tel que non nde bomona nga boye pembe na tsaka chokote na zikaka tel que nde na makam na zoka ya divorce ba pasteur so ba bwaka nga donc dit ezala ko na kata mutema maintenant tu as l'occasion ya ko se défouler te ko se défouler kaka mais ça conseil omoni Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Chacun de nous a ses défauts. Et abilo mususu ndo to vandi boye avant de oui frère Jésus a raison. Ngai pe na sa la nzambe mais likambo ti sikoyo na kwa kotika ngote. Boza bo talanga. Bon à quoi bon? Yo pe mutu ozano pe mutu ozana pe biso ba défaut moko bo oyo moko po lembanaka oye bakate ko sila mukolonini. Mais pourquoi okozala na clémence te na muninga soka azu problème? Comment okozala mutema malamu te ya kolimbisa pe muninga na yo monike yé pas zwa ki défaut akoya ki. Non, ko supporter muninga pona yo ezaka nini yango? Ko supporter muninga des fois muninga te. Nde siko pasi yangwana. Do yo pona muninga soko akoyi basa ni batumla libulu ba kundemba moko pu. Bo yo oyo koya. Poto mona nanu te yango no saka moi lolende wana omoni loko na so be bandeko eza conseil comme le roi conseil. Imaginez kaka bobo mangai nde bo sangela ki bo koma osilika ki bo finga ki bo kanga ki bo fingi bo buki ba cede banini. Sala pona yo monte na foi matusa mpe basala ki. Oui aya to lo bango bo na mutema pasi parce que toza batu
Angaye. Nzambe na pona muto makasi te. Dieu ne choisit que les faibles, mais c'est Dieu lui-même qui les rend forts. Comme ça, mais il y a des moments où l'homme perd l'esprit à cause de la distraction. Distraction est alliée, yaka. Il y a des moments où il y a une distraction. Puis il y a kimio. Ozongi lokola mobali nyonso mwasi nyonso. Olinga pe moi chéri. On se permettre aux appels lokola mwasi pour filmer yo boye sexta pe bimi. Mais oui. C'est très important de comprendre Kango. Yango Bible recommande biso prier sans cesse. Et recommander biso to bon de la kamingi pour tentation on ça nini. Priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mais ça là moment où faiblesse il y a kamuto quoi ya kabande konangai. Pourquoi beaucoup permettre te mo wana ko quoi ya kati ça là pour ba quoi ya kati. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais bah bêtise au David à ça là. Na mona on entend pas pasteur mon côté na vie na biso. Ata pasteur mon na comme na degré ba bêtise à David. L'homme selon mon cœur. Ata pasteur mon côté à comme na niveau ba bêtise David à ça là. Mais Nzamba bengi l'homme selon mon cœur. Nous n'encourageons pas les bêtises à l'église bande konangai. Bobi misanga na côté wana. Je n'encourage pas les gens à faire le mal. Non. Mais problème n'angeza boye bakango, ça peut arriver à tout le monde. Nakidi baboye okamona muto respectaka mingi omoni sex tap na yo osanini okotika nzambe po ya kwei okolongwa chrétien po ya kwei est-ce que yeba kwei voilà ekoningiso muke lokola ni maintenant okotika Yesu te parce que ondimela yete mondimela nde Yesu lola ce n'est pas lui lola c'est Jésus-Christ et ko pesa au moins passe ko tala ba auto olanda basali bo pourquoi mais yango te tinda yo okoma élément nuisible na ye. Yango te kotinda yo sala mbongo na internet olia mbongo ali sumu surtout bino ba jeune fille ona bobalite ngana zokola bino mawa pourquoi kozwa mitaka la batata bato otiaka na téléphone na yo osala ngo objet ko tala ka mtata ya oyo ya yo si ozui nazo tindelo ya okoma bitinda ya munene bibi okoma bitinda tinda ba mitaka ya et c'est comme elio zela 2 minutes yo okomi vilipendeuses. Ça fait mal. Oui, quand tu sautes là babi fois je ne te donne avertir sur un seul logo nemo déjà au banga déjà c'est lango trop na sabino hein na mayelo nga na zango lelo bo c'est lango trop donc professionnel sia zambe nenga za ana ayebote ya biso ta musupo tozo makasi ça il est bien OK na minute nga na za boyo yelanga yo na continue tala oyebi tala yeblo musu na kobeta nga tolote po babeta ngo tolote mais na oyebi so Dieu sait former les gens na minute ba bêtise belé salami yo croire aux oabiso suna ba bêtise wana jamais na zo bisa yo toteyama déjà pour nzamba yebi ndene azongisa ya ola zo tata ba ndeko ba ko ilelo o tozo sekalelo toko bossa na ba valeur na bango teli ko ba petites erreurs moi je l'appelle les petites erreurs et ça ba erreur amiki ba erreur wana moi ba erreur wana ba bongisa ngoti e bonga nango mutu pa bongi bo conscience ne zongi azongeli ko sala nzambe makasi ko lekana ngo za sala liboso nzamba bwaka ayete ndeni nzambe akela ya ko bwaka ayete bongo yo mutu za lokwa ye wapena ba faiblesse o bwaka mutu ndengwana wala kwa ba sola boza na guerre bo bunda moko na mina zui arme azui lisasi makile ebima ole kutubo kima mbangu boke ne bolongole masasi po demain il vous sera encore utile bo sundoli ya senya kufi quel genre ba soda bo beta bali na terrain joueur na bino ba buki ya kwei ole bo yem arbitre gata la bino bo so contenir ko beta si botikali neft bo beta bien te na ebite église alelo kombo nango ko yiba tiki yo na comprendre te ça veut dire muchoka ko yibo tout monde le boulou pena malam bo dindise sou bien bokunda malam ce n'est pas bon. OK donc c'est la cas président la bino soit président na ba yembi frère Patrick le président au talibien a memi bato na ko konso biso au monde likambo ndengwana ole opanza na TV ya ko laksanga na nous président c'est pourquoi c'est pour cacher la salité si c'est président lo ba ikutu bien koleka e bo ba laksanga na TV mbala moko bokansarani tambo salon so ya sambwe et o gagner ni soko zui ba vie belé poteki mutaka na ngai o mo te ko sali mbonga salité mbongo no ya bien te za mbongo bien te ça veut dire tu manques de l'amour o teki muninga na yo tu n'as pas de l'amour envers lui bongo ko li ezanga bolingo bien mbongo bien ya mbongo bitoko te
ya mbongo bien te na oyebisa bino bon bosaka ba vie na mitaka la bato bosa boli ya mbongo kitoko te so osilike ça elo te na yebi ko koloba no mabe mais na oyebisa yo que jeune que tu as de l'avenir ozaka la mitaka la te il y a des informations et belé à couper c'est pas bato bato ba besoin de découvrir bino mwana nini kat na bino batala na bino makana koteka mitaka la bato te ya okolo ba makamusu na kati ya mboka esali yo utile ko leka kutu ba information mitaka la oya mitaka la kutu za moindre za faux et à 16 au kitsayo et plus tu regardes ça beaucoup plus tu as la malédiction et surtout la mitaka la na basali na nzambe lisusu alors que Bible dit sanga mon serviteur cette fois il tombera cette fois je le relèverai muta traita alliance na basali na ezaka nzambe moko. Donc version na besoin le quoi moboko beaucoup era na bino po botelema auto yebiso que je n'encourage pas les péchés les sumu to benga ngo les sumu bato ba kwena les sumu le to ko capacité de délivrer bango te ba o bazana justice lelo bazana kata justice non c'est pas ça ce n'est pas ça. Un péché reste péché mais le problème est anini bo yeba ke bato yo asa les sumu lelo lobi azaki utile pona yo le baza côté yo bongo la mutema pona ye est-ce que ba valeur wana to ko bosa na likola ba erreur wana ba musala nyonso lelo ba papa ba évêque mukuna basa na mboko yo toko bosa na ngoli kola erreur muke wana est-ce que ça mutoko yebise te que non papa nzamba lingi bote pa bongol na ye pe azongeli musala na ye toko sala ngote pourquoi ya biso malamu ka to kunda ya bunga limwa aza soute po yo régner na place na ye technique ya ko enterrer pour régner la CP place au commis pour ça linga bien tobengango le retour des pasteurs des prophètes dénilés à la télé ou quoi. Ben miso todo ça là c'est comme si il sort des vérités ou alors tu évites zanini à lobby na maloba na lobby na RDC abi kin c'était mais RDC mosala nzamba solo azati comment la mosala nzambe à part yende mosala nzamba solo et puis bastangi ex chef maison civile ya président de la République au notanga nga kombote bazaka de basanda solo et puis bango tout balia mbongo ya jikaka pona niko wangana donc c'est si ay ko répondre maloba o tout papa na biso mukuna loba ki tozo baté et toi qui ko zo lelo boy point de vue na makam o to ko mona lelo et comme ko kita moi ko ndima ya bana nzambe tozo baté toza wapi to comme moi perdu voilà maloba c'est pas ça fait très mal ça fait mal. Je les respecte beaucoup. L'évêque général de Nilesi, Mbio, Nzondo, Liseke, Babola, j'aime ça. C'est mieux papa, Ozonga na TV, au bandal sous côté ya kaka. Nengozaki au prophétiser, au sakoli bato, au ningisi Liseke, Babola et Mbio, Nzondo. Vraiment ça nous faisait du bien. Que option oyo ozui. Option oyo ozui, ça te réduit yo mokonano et ça réduit tous tes frères. Ba pasteur nyon soit Congo, na yebisa yo solo, osali na nzambe, valeur eza sauté. Ba komo mona bino lokola bosala na bino ba boutique, mosala na bino ka ko luka mbonga ba président pour boliaka. Tala niveau ba komo kanisa na bino. Alors que nous reconnaissons en vous nos pères spirituels. Nous reconnaissons en vous la délivrance, na ba repentance na biso. Mais si koyo, to la boye papa Denis. Olobi pe moi trop. To yoki na biso si bien que esali mabe na motema. Mais moi je vous conseillerais de ne plus continuer zo sa mabe. Oyebi tozo pe sabato yo balingaka Yesu te matière. O ba finga biso. To la ba religieux belé pembe na biso o balingaka christianisme était. Surtout biso église de réveil toi combattu. Quand tu fais des choses comme ça, ils ont le kamata bango zo pia bango arme, o pia bango matière ya ko fingela biso et quand bazo finga biso Christ ne sera pas glorifié. Plus église ndeko koya. Nana zo yebisa biso ke soki yo otondisi bat na église bat ba kondema so église na yo. Pas risque andi même pas église na oli susu papa Denis. Ba ondi mangote. Vraiment en tout cas na bonde liyo lokola lekina yo. Lokola moi na bino molimo bosa suboye te botika biloko yo s'il faut que ça lango soko monique za makamso ko régler les apôtres avaient la conférence de Jérusalem bazako sangala entre bango pona ko discuter sur le point de l'église to makambo tali bango boluka bo sangana benga ta révérence soni bosolaka papa mutombo banani ba grand yo soit ville bon vanda bo régler mo makambo mikemike soki ezaki bopengwaki église yeba ki teke bopengwaki
mokolo bokenda pa jikaka kozwa mbongo biso ozalaki te tango bozo kabulango bino mo boliaki siko église ekoyi victime akoyeba ba vérité po église esali nini pour le côté pe kotia eko sende bo solo ba memango na TVT télévision c'est pas lié pour régler makambo nzambe même atato soigner na yo ya na koleka TVT pour na régler ngo nga d'ailleurs na sikaki mabe na salaka ba bêtise aboye mukolo frère Mike Kalambai makambo to salaka na ya Congo uni wana to salaka ya ke pona mbongo te mais juste pour na ko régler je suis passé à la télé na loba makambo Mike Kalambai que non basali boye oyebi na yo kama be après quelques jours ngai moko na raison nga na TV na senga batu pardon na isa batu ezaka ta mvutuma te ezaka kaka babenga ngonini eza mauvaise conception ya makambo ezaka mauvaise conception ya makambo bamina ba vite donc wa trop vite en besoin c'est pas bon na ko vendre dans le lobby ce n'est pas bon d'aller régler les choses des enfants de Dieu à la télé na senga batu à TV pardon na bayi mukolo moko te bomona ngai nzita ngai na ko régler problème à frère na ngai ata mukuya problème mutu na TV na ko salaka ngo te na ko tikala ko sala ngote vous comprenez na yebisaki batu na ko sala ngote donc na ko mona ke plus tozo mileka na TV po tozo loba makambo na biso plus tozo si la valeur plus batu ba otonga biso ka bangwana baba omoni tala bayoka na kate tala siko tina niveau ke ndo baki ba passer ba wela mbongo biso tout oliaka biso tout osala boy owanga na po ani no lia d'abord langage wana ya kolia eza propreté ya propreté eza vraiment propreté ce n'est pas gouvernement toro ba maboko makasi ba funga maboko toza obligé kaka te ba pesa biso mbongo na gouvernement voilà musala na yo so eza malamu président de la république atalaka aobenga yo sans kutu yo yeba bato ba osala bien na mboka na biso oyo bimisa ba valeur na yo tia valeur na yo na miso bato elle kana TV ata président de la république te tozana bato belé en mboko balingaka ba valeur na biso mingi nga ba benga ngai frère José Nzita imso azawate na Lualaba kuna et pas ya mon gouverneur Mouliège aza kuna na Lualaba na Kolwezi mais mutaso benga bi frère José Nzita ce que tu fais pour mon pays, je n'ai pas à te donner. Na yusi nzamba pambola yo. Sambela nzambe na osamba kamoko so na zuimbongo. En tout cas, je vais te soutenir. Et là qu'on y est tindi abenganga. Parce que musalanga na sali gangi. Lelo mukonza mboka pa ko bana yo ayaka. Musalo sali na mone salinga malamu na rémunéré yo, na pambola yo. Le président de la République peut aussi te bénir. Mais musala ko sala, il faut ça utile, il faut ça la valeur. Basenga kambongo pa mukonzi na TV ka boye te po salini apia okar po salileni non yo sala musala nozo sala wana la Bible dit Dieu ordonnera à la bénédiction de nous suivre. Ce n'est pas nous qui serons derrière la bénédiction mais c'est la bénédiction mais binomo bote ya kabiswango yo sala musala na yo un jour au mona ka invitation chef de l'état ebengi yo papa musala sala gezaka malamu minga en tout cas yaka na pambola yo là c'est pas maintenant yo. Et comme si on Nzambe mutalinga honoré yo bande ko ngai papa na ngai Denis Lesi pardon vraiment na osengo pardon to lobi trop na TV bolimbisi to loba lisusu te po biso za na cité ma mtozo yo ka mwana loba na TV wa ezate yo kela ngai papa zonga no na TV te na yo pesa biso wa profession ndongo pesa ka te ya maloba nzambe na yebi ozaka makasi na muna maloba nzambe et surtout ancienne alliance au fungula ngo kitoko na yebi te ya biso papa nous avons besoin de manquer biso mingi te ya biso kaka tika na yo makambo wana tika ngo eza na ngona tina vraiment te. Voilà après silence amulayi lelo Congo nouveau ton okango na bi quelle inspiration ba yembela Congo. Mes frères José Nzita ke ko puiser place où on ne peut to kokaka to ko raisonner ngoti o bete so place ni ma diso Congo euta ko banana Mobutu ti lelo inspiration wana eyela ki na okan bon elo on a websa bato nzambe apesa ka bato eloko soki amoni yo ozana passion Dieu ne donne pas au hasard pour ça apesa ko mutu moko azana ngote a osala ngo bien te ngalelo na salita 12 nzembo te to 13 pour na Congo. Na yembela ba mama viol, na yembela ba nini, na yembela ba élection, na yemba ebele na yemba ebele. Yango na zolo bake, nzambe so nga pambola yo. Kala musalo salaka wana osani. Toto lo bangoti. Na yemba. Na mona nga président de la République boyete. Mais ko yemba oyo ka moko. Omoniedi. Na sina moni so 3 fois mbimba. Nzambe na ngai. Bien. Na sina moni so 3 fois mbimba. Donc to na mona na Congo uni to sala ba Mike Kalambai, na Congo nouveau na mona 2 fois.
na uto mona ye ça veut dire que mona ye eza kaka valeur na yo misa la valeur soki oza utile na mboka nzambe pa kokomisa yo utile donc makambo yo ko sala nde kokomisa batu baluka yo faut baluka yo batu soki ba moni oza utile okobomba mate oza lokwa mwinda bakotia sa mesa te il faut kaka etelema likolo ya ngomba batu bamona mwinda batia ka likolo ya mesa soki ya solo oza mwinda bébé de la presse yaya gros bébé bako sentir que gros bébé koto aza ba journaliste baza na bango mais gros bébé pe na tour na ye aye a imposer voilà donc eza eloko nini loba pesa le meilleur de toi sala oyo yebi ko sala impacter batu mema batu batala yo na ndenga mabete na ndenga musana na yo. Vous comprenez? Au monde à présent les publics non non je connais une fille il parle très bien. Bon lukanga ye na tia na presse na ngai ya présidence. O sali forte alanda hôtel trop à mon lobo bien aux gentil aux sekaka bien aux accueillants ba question na yo fondamentale. Attends non elle est intelligente. Te bo benga ya la présidence. Yo anganité au tout ordonnance ba nommé yo elle est nommée la une vice nani en matière ce qui ni la presse ya somona donc bande konangai Congo nouveau eza inspiration ya nzambe ngai na passion pour na mboka na ngai naza okanisa mingi mokolo moko pour na mboka souci la takinga makasi alenza ndo fungola ngai na yebi nanga makambo mobuto oyo mais na tsa ngo kate mais niveau nkola bimiselinga ngo na ndevre la révélation nanga moko elekela ngai yalo ko osimi nzete boy siko boka na se komi nyoka siko comprendre nzete nga na tambola na ngonzoka ezaka nyoka ndenge na boki nzete na sebo ekomi nyoka obando banga yo moko sima nzete na yo moko ndenge salaka Moïse tinzamba yebise simba kaka na mokila simbi boy zongi nzete donc ça veut dire quoi inspiration soki ute pa nzambe na yo moko na nzela yango elekeli okamwa ti lelo na kamwa nzembo nanga ngamo na kamwa yango ngai moko tieleka na TV mso na vanda botilolo na tika la kidiba ngamoko na baka na sala nini pona bando luka makambo nyonso ngai moko soki zo kamusanga boye kamusa batendeni. Donc vraiment nazo sabino bande konanga ngamoko nazala surpris eloko wana ye ndenge nini moni révélation soki utie pa na yote soko fabrika ngote soki nzambe mutapesi yo e kamusaka na yo na nzela yango lekeli. Voilà. Est-ce que vous avez un problème parce que c'est comme si au tomboli trôné président Fachi yénim tarobongsa Congo docteur le bana Mobutu na papa na so musée na Joseph Kabila jikaka do ba bongsa mboka te bande ba foncer sous mboka kufi bien donc muta sauver mboka ndé président Fachi muta lobi ba foncer mboka kufi bien yo ngate tina ma lobano mokoti Congo zaki na malédiction Congo zaki boy Kabila te na kangi ni Joseph Kabila ni Laurent Désiré Kabila ni Kasavubu ni Lumumba ngala tayinkaka Mobutu na Tshisekedi baza na épargner bango baza ba innocent oui ba innocent point o sauter bango frère José ba innocent yaya omoni jikaka ba yembela esa bidimbo asa bidimbu na ye mais na makambo ngana oloba aza innocent ngana parler plus na niveau spirituel na côté politique te batunde ba comprendre ngate na parler langage ya Mobutu spirituellement na parler langage ya Tshisekedi spirituel dans un niveau spirituel so na bagina ba politique mutaleki Mobutu na kosala na mboko azate aleki Tshisekedi aleki Kabila aleki bango nyonso Mobutu makambo tongana na kokana ye nani akobeta temera Mobutu po ba stade de martyr ye ba port maréchal ye nani asa tongi kolika Mobutu azate na politiquement en tout cas Mobutu champion mais nazo loba makambo ya molimo Mobutu soki ayebaki nzambe bande kuna ngai me yo ya boite me ngape na boite me Congo lelo za boite alliance wana nzaba sana Israël oh nazo yebisa yo Mobutu c'était un bon président. Il aimait beaucoup l'Afrique, il aimait beaucoup le Congo, il aimait beaucoup le peuple africain. Omoni azakolinga mingi États-Unis d'Afrique cause la sika mon cause organisation. Donc il dépendait de lui. Azakolinga plus abima. Donc c'était un président fier d'être yakozala congolais, yakozala noir, yakozala africain. Mais makambo nzambe ezalaka bongo te. Mama nzambe ezalaka nango bongo te. Mama nzambe ki parana ngote po lingi mboka no mingi mama nzambe soko BBC obimili banda
Le problème Mobutu Ezalaki, il était un bon président, mais Azakotia Makamanzambe Kate. Nde mabena yangwana tsko. Azakotia Makamanzambe Kate. Pour ce Mobutu Ayebangi Makamanzambe, il n'allait pas faire le contrat avec les diables pour la paix au Congo. Non, 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 non. On associe non, le pacte avec le diable. Non, non, on ne peut pas associer les diables pour la paix de la maison. Netingai papa Nazalia on a lobby bon au nom du diable, j'ai fait la paix dans ma maison. Et non. Et ça Makate, le diable n'est pas le porteur de la paix. Le prince de la paix, c'est Jésus. Ce qu'a le baki au nom de Jésus, je fais la paix au Congo. Oui, mbokombe comment niveau mususu. Mais danger. Mais Yesu ndani ngaka zo siko contrôle la mboka. Mais il a fait le contrat avec le diable. Il a signé le pacte avec le diable pour la paix. Or, le diable, ce qu'on a dans Jean 8,44, un destructeur, menteur, tout ça, il vient pour dérober, égorger et détruire. Un destructeur peut amener la paix? Jamais. Donc, comment on dit que ça qui mobutunde eza ignorance. Nga zo condamné pendate. Na makambo nzambe azalaki ignorant. Bande ko ba mobutiste. Bon silikela bino na ngaite. Eza nango teke na yini mobutu. Il a été ignorant de la parole de Dieu. C'est tout. Eza défaut na ya salaki nango moto ça ba défaut na ye. Parmi ba défaut na ye ezalaki yango na makambo nzambe azalaki ko tsango ka te. Kufa na déjà le bilé. Te na lobi bongo parce po biso bongo kasi mutsoka kufa soka laki famille liba betika la kati koko na bino moko la famille na bino bala baso ya famille na biso boko bala subo bala te mais akufa ba ya ko sala ba délivrance pour ani pour maloba moko boye ba loi établi koko na bino alobaka nde kangi bana basi moye baba les asouté alors faut kota siko na molimo la Bible dit invoque moi je te répondrai je te ferai voir les choses cachées que tu ne connais pas tango ya ko yeba kezaki koko na bino nde bokota na combat spirituel allez to buki milimo akoko to buki milimo wana tango boko buka ngo nzamba saini afungoli bino voilà ce que nous avons fait au Congo biloko yo mobutu alobaka ezaka bien te ezaka peser alobi bongo asilisi akati relation na Israël et salaki suma be makasi mboka nzambe okati yango relation oyini bango pour profit ya kozala africain c'est bon mais en tout cas côté africain ba pesa qui raison mais côté biblia abebisaki ngasiko le kamusinga nini biloko nyoso mobutu abebisaki ezaka biloko fachi ko bongisa so nazo tuna fachi azui idoyo wapi nani atindi ye eba ninde nini kaka kote mbuta lobaki Congo na tiki na maboko ya diabolo atala ba pacte ya bi nzambe na dedio Congo ya joie chakiti yo to bengi yo assis-toi sur le trône de ce pays abisus et règne à maître absolu au maître absolu zanine to ana loba lobate tout ce que yo lingi yango osani alobi soit le roi du Congo mama nanga nzo Congo comme royaume ya Nzambe azongisi Congo na royaume ya Nzambe abi Seigneur nous sommes ton peuple toi tu sois le roi donc ça veut dire Tito Zalia ya za président mais le roi du Congo c'est qui te na yo ke lo connaissance nga malina nzoto nazana na stade mokolo wana nazana na stade na lela masoko talisika moko ma ya misu na bi otozui pasteur mukonza mboka Otozio azana le prophète mukonza mboka na yiko ba Seigneur merci pour na ba prière notre sala que nous voulons quelqu'un qui vient devant nous qui reconnaît tes valeurs ngana zo yeba Yesu roi président Félix ayebi Yesu roi ngana yebi Yesu Seigneur président Félix ayebi Yesu Seigneur je connais son église na yebi pasteur na yebi avandaka na ban ayoka makambo nzambe mais c'est mon frère bon siko to ba chrétien teto za même bato muto ya biso moko o azo reconnaître la valeur na biso ba Kristo ato za ramuta lamuka ato za ramuto ya PPRD non mais kuneza makamba ki PPRD te awo ezali kambo ya notre frère chrétien qui reconnaît nos valeurs soutenons-lui to soutenez to tinde kaye musika po nzambe angaye yo ka suke zala ki nzamba tsaki neti to baka swata tsaki musulman ongo mona communauté musulmane ninge manga ba sangana mobiliser mais ba chrétien bozaka bopoa nini Dieu a mis un chrétien devant nous biso ba chrétien tous ba indifférent et yo pe chrétien so parvenir ko tonga moninga na yo chrétien qui est président de la république ba ndeko to sa mabe moko or la Bible dit prie pour tes autorités et ça verset na Bible c'est autre ba soko lingaka ta personne na fatité oko bondela ta pona ba autorité kate na kati ya autorité ikomboneza atoko tanga kombo na été mais il est écrit priez pour vos
autorité. So moi mon sanzi mon pona na CP non na tout côté ça fati béton fati ngabino ce qui te béton ba ka ça la salle culte de personnalité bandeko ce n'est pas un culte de personnalité le culte de personnalité zali zelana yembana lo ndazo yemba ngo te pona ngana yemba ngo po yo ka mobutu ye mobutu elombe ye mobutu elima iye mobutu mobikisi ye iye mobutu mokangoli yo au monde bien conception na butulu yango benga culte de personnalité élever quelqu'un à la place de Dieu menga na tomboli flati na place nzambe te na tomboli nzambe oyo fati ala biso na Congo nalbi nzamba pambola mokonzi mboka na ngai que Dieu bénisse le président de mon pays. Non, j'ai droit à demander la bénédiction de Dieu sur lui. Nana droit na senga nzamba pambola et pour ce qu'il a fait. Nzamba pambola mokonzi mboka na ngai fati béton. Vous comprenez? Ce pas là qui Bernard, Bernard. Ce pas là qui soki onani André Mabanga. Bon pour ça ka fati béton yongo peso mutema be, c'est que yo linga ande fati béton te. Nde sali. Et yo ndongo sali on na kisakata pe na clip ango. Sakata nambe na zo yebisa yo. Wana na flatterie pe mokonda bengo susu yo mo privé. Ma sœur to kende pa to zonge pai. Tana to ko sauter na stade na yebeke na osala nzemba fati béton. Au boni boy ko yaya. Na stade na zako sauter ba site no to beta na stade wana est-ce que na sala ki déjà nzemba fati béton. Bon suko elengini na zaka na studio na stade. Te tikanga na loba. Wana pe nzemba fati bati béton pe e ye na noter. Mais na sota kuna te na sota te. Mais na sota la bati béton te pour na fati béton. Na sota makambo yo nzambe atindi ye asala. Eloko ye akoti code ya déverrouillage wa memi wana. Aye ko déverrouiller afunguli Congo. A déverrouiller yaya donc ayaki pena ke a déboulonner pena ko déboulonner donc nzambe a pambola la bisoye parce que nanzela na yende moi éclairage côté tala lelo justice tala justice bande ko nangai mboka ekoma ke lengi soki justice e sala omoni bato bakomo banga anga kota na mbonga yiba bi embadi so na yibi amoko ba osala maya osala enquête na osala nini prison ko yamba ngai moya yiba bakomo soki bakoyiba ko muki oyo ezaki koyiba million yaya koyiba so monika muta yibi 5 millions bino koyiba ba milité ka obandaka ba million donc yango moni eza moi passé lelo bato ba comprendre soki bato bazo mona te mboka na biso état to komi nango lelo et comme état mususu eza mboko yo Kabila kambate eza mboko yo nani Mobutu kambate ni oyo Laurent Désiré Kabila oyo toza na page mususu page ya lelo ezali page fati béton eza page fati aibisi nzambe yaka vanda na mboka na ngai naza mwana yo zala papa zala roi akamati sikoyo ngai na peuple na ngai réuni tozo benga yo roi mutandengo wana nzamba ya likola otala ye il bénéficie de toutes les faveurs de Dieu en lui. Ce que nous avons au télémélié, et au télémélié nzambe, ya on a zo babatwa ko meka na fati, ko ba bomaye ba okuta na nzambe. Pour nzambe ndé mutakomi protection ya Congo na ya fati. Voilà, comme vraiment Nasuka, frère José Nzita, un mot par rapport au Lelo Boto. C'est comme si l'évêque Mukuna commis rejeté à son propre sort. Tout le monde a tête que non, bas pasteur mon uni pour la revendiquer pour naïe n'attend la mission. On ne voit pas. Total qu'on a présent la bino sonique à foutre rien. On ne sait pas. Dossier naïe besoin de belaté. Basali nzamba solo. Bakokolo bana TVT. Ce bazo sa makampo na ndeko na bango. Non. Justice, obiso de réclamer la justice ya lola qui est mabélé. Pour attendre le na TV, justice à mukile comprendre bisotin. Tala Yesu Christ. Faba bomaye lobi. Pilate ke olala. Na butu Pilate tungi sa mingi. Azwa choc ya kosakana te. Babi o wana kuna uzo simbaza nzambi. Ala muki na tonga lobi en tout cas na butu na tungisa mingi pona mukondo na libérer na ngaka ye na sukuli maboko na nga ono so boko sala ye. Ezalaka bongo tant bakangaki Pierre na cachot église azako sambela nzamba délivrer Pierre kuna ange yako délivrer Pierre église ebilaka ndengwana église to ateke faut prier na TV au mona biso jamais ngana osambela pona évêque mukuna makasi je sais que le Seigneur va la quitter ngana zoyebisa yo c'est un homme de Dieu qui détient la grâce de Dieu. À cause de la mesure de grâce en Zambie. Nkola ko akité a obima prison wana. À côté ya kali sulu banzambe, pe ya ko saela kan Zambie na ye bien. Croyez-moi ba frère nangai.
il est sous la protection de Dieu. Et rien de mal ne lui arrivera. Et c'est qu'à Vandiwana. Voilà. Voilà, merci beaucoup de comme Nasuka. Un mot, nous surtout message ni obalanze bakoko retenir venant de frère José dit tu es tu es frère après comme pasteur pour tout cas ba yembo comme ba pasteur. Ba comme te. Ba comme pasteur te. Nzambe de muta établissera ba tout pasteur. Ya on a zo ba ndeko bazo koma. Soko komi c'est ko komi na mayele na omoko. Mais oui, la Bible dit dans les derniers temps il te dira éloigne-toi, toi qui commettais l'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Imaginez, oteya, mais ça l'oblige à tikala koyeba yote. Faut banga ka phrase wana et c'est très très capital pour pas y sous Christ au repêchage et la théo. Ce qu'on boit ici yo ngam musum te gozoyo. Non, j'encourage ma frère Robayo Kinzambe au bazo saïla nzambe. Je n'ai pas dit que comme pasteur soza mwana oza musicien za lisumu non. Dieu peut t'appeler sur au ministère. Mais ce qui nous a benga yondete, consciemment tu sais que le Seigneur ne m'a pas appelé pour ce service. Alors ne le fais pas pour le plaisir de la famille Nabino. To moi sinon moi linga komi ngabi que le barlo quoi pasteur ngamo na ochamba na soutenir to l'église na ndaku na biso. Et là wana boyango muta ko meka ndengo na coach na lisumu akena yo li felo pe okobimate na terrain wana posa terrain moko très glissant o bando chita ka choke na se. Okolia mbonga ba dit mais c'est vrai mais mukola suka. C'est la featuring on a rythme ça moi na ya ndeko na olela makasi. Oh là là. La sœur Rite je l'aime trop mais pour ça ngeza soka ye alukanga. Na tinda ki numéro na kuna métis quoi ya amona kanga été bon. Na ebité qu'est-ce qui fait qu'aluka bisoté et ça la kanga moi pas si trop mais bon soka ye mbalo na Kinshasa na kosala tuna mona ye ata ko lukanga te ngalo kwa papa na kolona ulukaye. Na komi kitana okeluka ye kaka isa elote na koluka ye pona yebisa ye ndenge ni na kosala parce que na mambe bela ko yebisa ye pona ministère au sala je connais beaucoup on a ko fungula ye pour atambola bien penzamba exaucer plus. Voilà déjà ba contact à libanda mo ba dédicace dédicace à libanda na ko sa grande sœur à madame Nangai et Painette Muzozo na Paris na mobali na ye papa Freddy bana na bango winner na Manael na pesi bango mbote mama Clarisse Muzozo na Londres papa Soba Panzo na pesi ingénieur Moudimeya Kembote le grand formateur de Londres na pesi mbote na pesi pasteur nanga awana Kinshasa Didier Nkulu na mama Malachi mbote makasi na pesi le pasteur Amos Mbayo Kitenge le ministre des Sports et des Loisirs de mon pays mbote na yo papa motema malamu na pesi lisusu mbote na papa bienvenu en Simbanga en Sel na mama Ani mbote na yo makasi mbote mingi lisusu na vice-gouverneur de la ville de Kinshasa Nero Mbungu mfumu wa banga moyo triple brassard biganya toujours ya yo angoyo papa Nero Mbungu nzamba pambola yo toujours donc na pamboli yo et puis na pamboli famille nanga ma femme maman Rachel Nzita Muzozo na que j'aime beaucoup bisous à toi maman apprécié bisous moi c'est nanga isho olobanine moi c'est nanga moko bisous chérie bisous I love you apprécié mbote et si ouais. Ok, merci. Alors, la pesi mbote, la pesi Vanessa, moi, nanga liboso, moi, nanga mi balé sublime, moi, nanga mi satou gradi, la pesi mbote, la pesi le demi, oiseau yak na libumu. Le demi, ma pas ça. Aya, kati libumu kamingte, abima, nzamba pambola yo, mbote, ma pasa ou pas ma pasa, azaka mwana, oiseau yak na zala moto mi balé, mwana kaka. La pesi bango, bisous. Numéro na yo bako. Numéro na nga pozo na WhatsApp 081 686 72 52 081 686 72 52. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube José Nzita TV officiel. Okokoto komona ba je suis béni yo na ba Congo nouveau za na kati ba comparaison n'est pas raison okotala yango et n'oubliez pas de vous abonner massivement et ça la biso bien ce que vous abonnez pe lisusu na yo moko gros bébé de la presse. Et ça va bien. Les gros bébés de la presse. Nous avons pas vraiment. Nous trouvé très gentil. Aux gens gentils. Et puis, l'émission a eu Tchenga à l'aise makasi. Et je sens que la bataille biso nanda ko sepe la fort. Parce que bana to bandaki, on senti moi ambiance mo boya. Na sentir yo. Ambiance.
Quand les choses semblaient ne pas marcher dans ma vie, il a dit de ne pas m'inquiéter pour lendemain. Je ne dépends pas de ce que le monde me dit. Ah oui, moi j'ai confiance à tout ce qu'il m'a promis. Oh, je ne suis pas maudit. Oh, 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 oh. Aïe, 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 ça va aller. Oh. Aïe, 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 ça ira. Aïe, 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 je suis venu. Oh. Voilà, donc il m'a laissé un sentiment, hein, na fierté. Je suis béni. Oui, bita là. Batbabo Sanaka. Yo ou ayo. Mon bébé de la presse. Aïe, gros bébé. Donc, on a so balongo les gros bébé de la presse peut à sauter. Baroya na bango. Mais gros bébé de la presse, ça a mort. Ce que José dit, t'en es qu'à mort. Ce que Koufi a qui José dit, t'en as fait ça et Sili. Pourtant, nous avons yembe lanzambo a pesinga bomo iboy. Comment la chose a kandara ndrogwa mdazika kana aïe aïe est-ce que ça va? T'es faux c'est que ça nzambo et ça nzambe que je suis fier d'être José. Merci de m'avoir créé. Tande au salange lengi boy. Ah nazika moto mena bien. Ilongi na ngenge ko panzana. Tande maboko na ngeko mapembe. Talande maboko na ngeko ma. Nazika tina maboko. Talande yalia. Talande yalia. Ya on a dit bandeko na ngai. On va finir na tchaka tchoko boni misangai. Nazika makashi. Mais voilà une très belle émission pour ceci la thème. Hein? Donc on n'a pas le choix. La télévision c'est le temps. Il faut aussi ça caca. Donc t'es dans le bengayo. Toi tu gars tu gars. C'est information ça. Gros bébé. Vite. Voilà donc merci beaucoup donc pour la disponibilité donc merci c'était vraiment bien. Il y a repassé bâton là le frère José dit je crois que balanzambe tout de partout vous a béni na makambo à lobby donc tant que ça la belle mission makamala mu ozui et ma bé au pied de côté. Mais nous sommes dans le la vérité. Sincèrement, na contrôler malobalangai na lobby na maman betende na alia. Nous sommes dans le za pour été ayo. Tout ce qu'on comprendre en côté mususu ta mususu c'est pas la guité. Le ba peut-être opinion na yonde ko kanite na oyanga mais ya mabezate. Voilà, donc je salue la première dame de ce pays, de notre pays. Elle s'appelle Maman Denise Nyakweri. Maman Denise Nyakweri. Voilà, merci pour nous aussi la comédienne. Elle a dit que tu as la pingam la presse pour s'absorber qu'à moi bien. Voilà, merci beaucoup à Gisolo de ma caméra. Merci beaucoup. Nadarcel is na montage et surtout tout de partout c'était Jemima Ibele le gros bébé de la presse congolaise de Omesana Koubenganga. Merci beaucoup à mon boss JB Koumaluta le vrai pétrole de Dallas à Ado Senga Maître Sengi. Merci pour notre soutien à yo. Bernice Kifaya merci pour notre soutien à yo. Maman Belgique 2 Maman Belgique 4 tout au Bolingara Jemima Ibele. Moi aussi, je vous aime beaucoup. On se retrouve prochainement. Si Dieu ne revient pas, Tkanzambe abatte la bino surtout na Kinya et René na mabota la bino. Au revoir. Bye bye. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1 Mukonjabas, il y a 001. C'est JB Koumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Biso Marambéa. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa siga, il y a ma maman na ndenge nanu. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Koumaluta le pétrolier. A Elbiso Victoria TV. Donc à luta continua. Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Oh ya les boss, les patrons, JB Koumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Koumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble c'est d'habiller la ndenga ilusa Victoria certa amen.